Voilà, bonjour mes abonnés. Hein. Mariage coutumier, Maman de la Paix, premier épisode. Hein. Donc le lobe neza somo. Tout ça ya Julie. Bon ni Maman ya de la Paix yo. Maman Mbote hein. Mbote papa. Est-ce qu'on y a un journal lelo? Na journal lelo c'est ngo makasi koleka mokolonga na bota maki. Esengo na balisi na balisaka te na balisi. Yango na zone sengo makasi. Ba faire na ngepanza na te na elibino. Na ko bana ko molangi na ko mela lelo te na fete tile okanga fete. Donc oyoka te lelo. Oyoka te lelo. Yana koyoka musute. Obina ndeni. Na ko bina boko mona na tata te abiso. Ndeni. Rumba ya kana. Voilà. Danse nyonso na yebi. Ato ya bina bana mikeli misi na kobina. Zamba za lokumu. Oto zana ya Julie, grande sœur de la paix. Ya Julie oza bien. Est-ce qu'on y a un journal lelo? En tout cas dans un esengo. Makasi ko famille adoko mwasi aliboso ye wana wa zo bala célibé kwei voilà dans fungoli nzela bana basi nambaza lokumu ba mama ba ko tout a pondu Nenette est-ce qu'on y a un journal lelo voilà soki nzambe te musu azate amen nzambe afuti bamabonde leo tobondelaka eza lokola moto aomela vitamine epai nao na nkati ya nzoto ntango sikoyo ebanda kosala ezopola wana sikoyo nzambe akomosala baevre na ye eza kaka likambo ya ngolu ya nzambe na bana amen ya moni olobi nini eyokani chinayoka pa chikapa lelo mpe libanga kayu te me libanga somo voilà bon ba ko tout be ba épice oh mwana suka Maya de la Paix comme on a sublime voilà afana luka kamera fumbwa bonjour Maman Major yoza baninga ya de la Paix bouti na musika esengona nini eza na journal lelo tellement lobi na komi na kanga na zina rime na zina donc lelo nabombi mwa mpe mama olobela na pokwa donc esengo moko infiniment donc ezotila te donc nayebi te donc sesprime ndenge omona nasima bandidi akokali na makayabu kuna basala pondu kuna madesu kuna tozosala ndeka ezalaka tolini na kopesa na bandeko na bino ba comédienne oyo batikali nano babali te oui toli topesa na bandeko na biso eloko liboso nga naloba chaque fois bandeko nanga bacomédien bamona lokola bayebi teke bato bakonsideraka biso te nalingaka nde biso mona tobana nano kose considere bongo bato libana baconsidere biso donc na kati ya moko oyo tose consideraka nzambe asembola loboko na ye nde omoni nde tobala donc nasengisu na bandeko nanga base considere donc quel que soit niveau yo ozali titre na yo lupemba na yo neni opelaka mais se considere nano donc fozana na barespect personnel nde omona ke nzambe asembola loboko tokóma na baniveau tokomi lelo de la paix azobala donc ya blague te ya likukuma te donc mama mobimba batikali na nyonga facture koloba te kuna kutu na yebisi yo 5 sur 5 donc eloko ezangi te mbala liboso namoni mpena mobali asengi facture akapoli yango te voilà akapoli yango te ndenge bakomai nde bapeseli tala boyebi na bangala basenga abwatu na mondu bazwi yango awa tosali blague te bapesi yango ndenge yango ekomama na facture eloko bakapoli eza te est ce que de la pasa mosoka nakamwe okakole na ndenge okakole na nini nzambe aza lokumu merci mama musala malamu merci ozomona makayabu déjà $500 te oh merci eza te ofati alobaki o 500 toza na esengo
kobalisa elenge Mama Zulemani. ngai Germaine Waso nzambe asali grâce mpona badelape na biti na baaja nzambe oyo atikaka biso te nzambe oyo alokotaka mpe atombolaka batolaka libota oyo babota bana bazanga batata bamonanaka te lelo die oyo tobénisse mpona Joël delape Dienini? Joël delape Dienini? Die oto nini? Dieu était béni na pamoli nzambe oyo aza nzambe akabo aza nzambe na miracle Bo comprendre libota oyo apamoli mombala tukusambo na sambo Bo comprendre o famba ba artiste comédien apamoli yo zala kimia na kati ya libala oyo koyoka songisongi ya bato te de la pepe koyoka songisongi ya bato te toza libota famille koyele waso topesi mbote mingi na famille adoko na bana adoko mondomene no tout ozali awa Vous comprenez bango ambiance à famille Waso badala comédien. Maman Landou bonjour. Est-ce que on a journal lelo po yo ebi de la pe bana katali mwana yo penza obo bokoli tsa koli. nzambo asalaka makambo elekelaka bato Amen. naza na esengo yango tobungisaka elikya te esika biso tosuki esika mayele ya nzambe ebandi Amen. nakotala na bomoto na biso boye o mwasi aboti bana mine akoki kobungisa espoir mais de la pe abungisaki espoir te atiaka elikya na ye kaka epai ya nzambe nzambe aza mopesi na nyonso libala eza likabo eutaka epai ya nzambe eke libala na bango ezala na kimia bafambwama bazanga eloko te nakumisi nzambe ayo Nzambe azwa lokumu. Voilà. Nakoyisa na chaîne. Falon mo fe sengoliza na journal lelo. Maman napesi na nzambe merci po nzambe asali napesi nzambe no merci po nzambe asali makambo azaka nzambe makambo elekelaka bato Amen. naza na esengo komona mama leki na ngai ya bali en plus abuki na oseliba na famille na biso Akoyisi condamnation ya libota botata na ye. Asali ye mwasa malonga apeso nini shama. somo yo moko toyembi deja talaka lo tosepela makasi ya biso kutu bana toyokasango libalo tolala lisuko nya kimia te komaka oyokaka jour mongo ekoka lelo nde kutime esa makambo lo kutime koki ozali mage tozosala kaka be kosala bo fete na bonzambe ka toujours de la paix kolombe de la prière kozate so bali okoya prière ko bali su ma falon odia adogo madame adogo o bolukaka di adogo na Italie leki de la part adogo moi c'est falon odia adogo un mot pour la belle sœur na wa Bali. libala eza grâce nzambe asala grâce na baoyo lelo belle sœur nanga aza sélectionné parmi baoyo nzambe asali grâce eza vraiment esengo makasi esengo vraiment toza tellement abondé raison pour laquelle toza toujours en l'air mpona mosala De la PCG, j'ai une invitation. Merci beaucoup. Où est-ce que c'est hein? Voilà. Moi, je vais tout le monde. Il y a deux raisons ratées. Somme. Maman Adeline qui était à Londres a raté. Kelly Chabouya, maman Kelly Chabouya, la patronne. Moi, ça tire un pied à défaut. Faites un goyo. Eh, miss Nangaye. Voilà. Oh, Thompson, hein? Oh, poisson. Mais je suis exact. À la caille, Bon, tu as où est-ce que où est ma déce? Ma déce, il y a pas beaucoup de kilos. Il y a beaucoup de kilos la bichot. Où est ma déce? Tu as tout ça. Voilà. C'est que l'eau, il y a comme les aliens. Oh, tu as des gâteaux lobby. Ah, Nzamba Zolokum. Babi kupa olie bilom so tena chasse bien asano ke na ndako Ya solo wana. Oh, makambo. Nadine alanga zo raté hein. Ah. Nani alanga courage kaka hein. Kedo za kuna yo moko courage. Ya jidi, ici cause alipe courage. Voilà. Toza awa. Épisode 1 ya 8 ça va.
milinga te oyo mwana maadela mpe ya misato komone witness mwanimi miso aloba te ya witi miso bonjour ya witi esengo nyonso yango na journal lelo c'est la fille de Maman de la Paix, la troisième fille de Maman de la Paix, elle s'appelle Whitney. Merci beaucoup ya Whitney. Mwana Maman de la Paix liboso. Oyo tozana mwana Maman de la Paix liboso comme Stéphie. Bonjour Yaya. Bonjour papa. Esengo nyoza on a journal lelo tant que mwana fille née à Maman de la Paix à Dogo. Nani esengo makasi. Tala kande to koli. Après le maman zuli bale esengo nini esala biso. Esengo ya makasi vraiment toza ngolo do to yoka te. Bo yoka te. To yoka kutu mutu te. Merci beaucoup Yaya. Merci papa. Vous comprendre l'ambiance milinga hein? Voilà. Toujours pour moi. Viens toujours pour moi. Vraiment, esengo eza tellement makasi. Esengo leki makasi olibisanga na mai ya miso, je sais pas quoi dire. Nzambo tosambelaka futaka pour nzambe afuti mama na biso. Mama nyokami mingi, anyokami mingi. Akutani na mibala ba escro na vile na nzela na ye. Mais nzambo atikaka nyongo ya mutu te. Nzambo oyo soko kufi te talela ye afutaka na ntango na ye na bato oyo aponaka. Nzambe lelo afuti biso. Donc c'est 54 la bus. En tout cas, merci beaucoup notre maman de la paix à Dogo de nous avoir honoré officiellement également devant Nzambe et devant l'État. L'hommage coutumier na yo tika Nzambe azo le kumu vraiment. Nzambe de Rabango Mandengeli a foutu biso. En tout cas, merci beaucoup. Tolanda Tisuka ana pourquoi soirée dansante pasteur tout bolinga bakoya. Nzambe apambola bino. Merci. Oh, filmer dans